Ministre des Affaires sociales, akutana kina mama ya Mai Ndombe botala ndenge ezalaki impact na idéologie. En tant que moi, Mai Ndombe solo, ministre des Affaires sociales, paix, actions humanitaires, Barthélemy Bochwali, akendaki kosolola na ba mama ya Mai Ndombe oyo basali association na bango pona ko développer quoi na bango pe ko développer République démocratique du Congo mobimba. Barthélemy Bochwali oyo azali ministre pe afandisa masolo côté affaires sociales alingaki koyoka posa ya ba mama pe na makasi mwandambo azwaka aye bakosalisa bango lokole biso Mai Ndombe pongi eleki lokola bino mama botelemi nakati bino pe ba to sala nini biso pe foto telema yango wana depuis quelques jours de Robenga Bino, puis on peut papa aujourd'hui initiative de créer la Congolaise de microfinance de Mai Ndombe. Objectif ya masolo oyo ezali kaka ko développer ba mama ya Mai Ndombe nyonso pe mboka na bango développer ba konzi ebele bazali kozwa pouvoir kasi bazali ko kipe bisika ba utite kasi Barthélemy Bochwali alobi ye na bandeko na ye suka poto za ba africain tondimeli yo papa ministre bongo malamu yazala